Capage TV. Capage TV. Bobengi maman Capage kotika dadi ake te bobenga makasi. Nalala ki pete na ye nde toza to 6h du matin na ye kota la lité ba bisinga alala ki hôpital azo sala ba crise tokota nanu tota no dadi. Olia na yo. Tozala mikoloko. Papa kakuna ko filmer na yo. Nani onen. Jomistic. Oh, mama isinga yo kutu ndengozana. Et bon, de ça, non, et ça va pas citer, donc non. Toliana, nous tous. Tu veux manger avec moi? Oui, là, ça dit pas mourir. Ayoki ba faux écho, ba nouveau, ba makambu ya ko konsela ngai dadi na hôpital, dadi boye malobité. Na kene mona meso. Aye ko mona ngape un grand déjeuner. Zo beta na nga ba mapa na nga awa. Nyoso wana pona ko lakisa ba golwa ete. Eza na ngoma kambu ya mikie bisuisi to mesana tata le pata ko beta na tiki miziki na ndeko na mwasi wana menace mabe obina sambela na bani ko sambela mo bani osaba blague na kata te faire pena félicitations papa oza pena ba communicateur nzoka tobangisa bango babanga kabiso akdona nina senga bino eloko yo tangu Kofi Olomide bako telema na faire pour Jessie de Nias tangu bako telema na podium nzembo aliboso bo senga bango nzembo ya Sylvie wo eza chant préféré na ngai Sylvie wo ce qui Sylvie wo esengi alebo senga siko nzembo ya Diabolos lokwa nga na raté siko yo photo bo senga nzembo ya Diabolos. On soit 54 visants na mboka oyo. O mema batu ya ba qualité nyonso na kati ya ndule na yo. Mais biso ba loko to tikala ko tiango ba qualité. Mama nazo biso makambo eza vrai. Nazo bisa bino lelo tia yango na mutu nga na soutenir ka faire pour na visa te. Tikabo. Na soutenir ka faire pour na voyage te. Bo tiango na mitu na bino. Bino boka sa bosala loko mo boyo sa biso mitema passe. Bino moko nde boleki sita na bino. Ya kobe bisa ba mbongo, ya kobe bisa ba transport, ya kobe bisa ba carburant. Ba Gauloise, tous à la nerf solide. Lobby est premier jour papa il va kobeta. Akobanda ye moko lobby na premier jour. Na deuxième jour on est invité ba koya. Ba Gauloise vous allez mobiliser, vous allez concentrer maman na moni de délégation à délégation. O ba kiti ya Luanda, ya Afrique du Sud, ba kiti kuna ezopesa kitoko makasi. Le ciel d'adore, il y a Sœur Maurice Landry avant la Londres. Donc, on y a aussi s'abonner à ma page officielle de Sœur Landry. Si vous avez combien de le ciel d'adore pour économie parce qu'avant, ils ont déjà sur le marché. Et puis, dès que tu as la liste, il y a ça qui va cliquer pour que vous s'abonner à ma page de vous avez des dossiers partout encourager les animaux. Le ciel d'adore, il y a Sœur Landry, ils ont déjà dispo sur le marché. En tout cas, Zambé a pas mon après cette chose vivre là tous à la tout campé pour merci Daniel vous allez pour ça pour la bis dans les mondes Bonjour chers parents, élèves et étudiants. Désirons voyager vers l'étranger pour raison d'études, formation, tourisme et soins médicaux. King Service met à votre disposition une promotion d'assistance visa dont les frais d'assistance seront payés qu'après l'obtention du visa. Nos destinations sont Canada, USA et Schengen. Notez bien, les candidats ayant souscrit à cette offre bénéficieront de l'ouverture des comptes bancaires et King Service assurera l'approvisionnement allant jusqu'à $50 000 américains dans le souci de répondre aux exigences des ambassades. En outre, King Service met à votre disposition les services tels que vente de billets d'avion, location de véhicules, formalités et accompagnement à l'aéroport, l'assurance voyage, accueil et intégration en RDC,
tout comme en étranger. Pour plus de contacts, retrouvez-nous sur l'avenue Mongala numéro 124, commune de la Gombe, à Riposte, non loin de l'hôpital Mongala. Soit vous pouvez nous appeler au +1 514 627 26 85 +243 81 29 49 434 085 092 20 69. Pasteur Boni. Oh, kitoko. Oh, osaka depuis air ninya. Ah, capaz, pendant la découvrir bio herbe cacao na kuifa. Sika boy. Oui. Oyebi milo esala na nzota bana mibali. Na biso na komaki no bati. Grâce na yango makambere mpoka remontada. Ya ko remontage Yo penza. j'étais capable mais comment kopianga ça. Pasteur ndenge za boy pa bana mibali. Esukola ba rein. Ezongi sara force. Tango na yebaki. Elo bata diabète. Et qui t'arrête à sucre na kati nzoto. Tika. Et traitera bloko ebele. Bio herbe cacao oyo. Namona mona muté. Eza na ba traitement ebele et pas la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucre ligné ka biloko zo sala na kati ya mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Koniata. Oh, na melango tonga pourquoi? Na uti musala na zana ngo. Et biso bata biro bo. C'est que vous avez douane na banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Au battement na kata bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwasa zo réclamer ka kancho ko mine bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda landa. Biso bata ba secret to melaka secret chaque fois. On a misu. Misu tout. Yango. Bio herbe. Capaz de lobia, ba douleur, ya libumwa baba vent ba wapi. Na ba rein. Nyonso. Ah, tika. Circulation sanguine. Nyonso. Bien, et traiter rapidement ma kilezo circuler ma case bien. Oya koyoka biso trop ba AVC. Yoka makam. Yango des traités. Yango base. Livraison pesa partout hein. Monde entier. Partout dans le monde. Oza na Brazza. Ba numéro to okoma. Oza na Irlande, oza na États-Unis. Mbote na baonyo so balanda Kapach télévision en tout cas Cynthia Kapach azana mabele awa bana ya chango nyonso banjilwa na pesi bino mbote en tout cas merci na ba balanda biso ba appel par-ci par-là WhatsApp et panzani donc etikala kaka appel gara ya présidence pour batu na ndenge nini mutu na lité ya kendaki to akete Kinshasa poto bolinga biso na moni pena ke biso nde to ana sentir biso nde to ana makambo en tout cas merci na moni fena misala to salaka et simbara mitema na bino bobengi mama Kapach kotika dadi ake te bobengi makasi na lala ki pete na ye nde to za to 6h du matin na ye kota la lité ba bisinga alala ki hôpital azo sala ba crise ba bikolela na kolela poto ngodo etungisi ya on habite na ya na tuni déjà mambote ya bisinga azana kati mais la ndimité ponga ba benginga ba bisinga ba option semai en tout cas santé ningani po mambo ba visa o yango na lobi nzambe nde apesa place nyonso eza place ba biso pe ba kenda bazonga na sanduku ba biso pe ba kenda bazonga linzanza donc tant mettre il y a circonstances mettre il y a temps et circonstances les nzambe merci en tout cas na Silachou habilleuse na ngai mutu atongela ngai asala ba jeter Silachou mta telemisinga boya bi mama Kapach ke na ngobo et pour biso to créer ngamo makila ba styliste bon anniversaire à Watch a Fashion na poussi pena voyage pour na anniversaire de rêve ya Watch a Fashion to kuta na biso so samedi o ayete o va convoquer ta ayete merci à Watcha je t'aime beaucoup en tout cas bon anniversaire ba peut ba fêter lelo ba fêter samedi pour mois d'avril les amours na biso anniversaire na ngeza le 23 donc le 23 o ba on se banga Kapachulu à moi code moi kopenga moi ko souhaiter et ça la ngabie boyembelanga et ça la ngabie merci na ba on nanga partout to ye a pas lité merci na docteur nanga Bob Matala na chip na peso mbote mutu na lité à total la santé ande nini na pesi mortala mbote na docteur Joe Mambu na Paris Joe Mambu umela utala
Yves Belobi na pesi bambote, Patrick Muzamba na pesi bambote ebele pa Gino Bwanga, Poni Bwanga, ba master nyonso ilai na pesi bino bambote ebele boza ebele misubo komela nga ba kombo ezonga. Merci na obalanda biso partout dans le monde, Papa Dior na pesi bambote boza ebele bio herbe cacao pona bata tension matari kitara. To na café na biso bio herbe cacao. Merci en tout cas ba o nyonso basomba ma puta olingi modèle o sali commande. Ba robe ezali ezebele to komoko boya rotinda po ezara bino bata poto mingi na biba ngonyo sauté. Kapashi tindelanga ba midèle to tindi apo bo tindeli bandona bino la Kishasa ba créer les bino mais touche na finition à Kapashi ezara mystique do bo somba kamana mo discuter ke oyiba nzambe opambolo tepo œuvre de l'esprit et comptara. Merci na ba onyo so balanda rabiso en tout cas. Merci na ba maman na biso beach gobila partout ba bala tsarabiso et merci à ma maman chérie mutape sanga ba aider o ya ba mai o ya mama puta kala et ça la bien en tout cas ba livraison à domicile to kotana nous to no dadi. Merci na ba onyo so azobenga en tout cas grâce mbizi kuta otobenga na tongo awa gag congolaise abengi ngai réseau sans fil abengi ngai gag congolaise batunanga en tout cas na pesi mbote na bato nyonso balanda biso. Merci Aisha kokopa bengaki mutanga be joto kota na po mutanga belie na ba entrer jo landela singa na mukongo na nga po na de na micro na nga voilà to kota malembe foto bebisa te toza panili dite osolo landa kwe nakasoza landa wodi nzanza te obeli no te olia na yo tozala mikoloko papa kakuna no filmer na yo nani onen jo mystique ngaba isinga yo kutu ndengo zana bon desare no kete ba isinga ozolela donc na babi donc ya osakala te awa kende kotala dadi azu visa te kuna milelo bango na bagouvle gaulois na ba do babi bino se ba muze ndika manger à majesté. On a mangé. Yo zala do ka mutu te la usina linette na mono bien te sana longo la na la te na sa dango tika boy na sa dango to ya ba koni fuati wana ko ya ba makiona uninga ko chalo ko yo pende nga ka sala so la ki ba koni fuati me uninga ko me kata ko kota watu obi ko na lalite na ebisa yo ko tika dadi te kende babi dadi na somo ba fa na ote ba golwa kon za ki ben filtration te boya wanga te ba wangila te mais ba ngope ba benga ba linga te na ba wangile koma oyo pe okoma répéter ozo manquer biso mais ba fa na ba côté kuna ka pe ba benga mais ba linga ko obi ke ba buzo ba no sala obi ke ba linga na ba oyo na kote kuna balingaka ote babi yo falo kende kote kuna balingaka ite te balingaka bato misupe na babengi babi mange muto ngake ndete pa finga ka me na banga trike ngai ba wani ayo confirmer que ça y est o souhaiter ngata bon déjeuner bon ngam na centre ville net comme tu uti na cité c'est ça bon na cité y a tanga dadi bon appétit merci pareillement et ça va pas cité donc était non Toliana nous tous Tolia tu veux manger avec moi oui na zo pas mbuli ba ya mba rappel na prier mais pas pasteur en ligne mikolo c'est un nani atame yo no ratissé yo pasteur on va na maman va dire ça ambiance ne bomi biso to samila. Et par exemple, ballon la lunette, hein. On a fini de respect. Bon, le lope beba nango, hein. Tout ça vous casse la cana lunette. Ok, au solo ni. To sambeli kasi. Tikana to sambeli vite peu distraction. Te ba manette cher bo faut cha on kaka. On les a quoi ya yo te za pirate. Pour ozongi ça sont aussi prière. Ya yo za pirate. La biboui, ceux qui to sisi prière. C'est pas normal kasi, c'est que ça nga bien. Ndiko na poko lukana lula oko leka mokili mo. Te toi na ko no pa parce que maman ta fan. Dina lula ko kaka na makasi o kaka na nga me ko ba vérité.
C'est ça l'amour. Madame a bien été dans des divertissements, délire. Il y a les sécurités. Il y a haut niveau. Il y a haut niveau, il y a haut tension. Moi, ça bien à comprendre. Bon, tout ça, Béli. Tata, Topesio, merci. Aux amettre, il y a temps et à circonstances. Amen. Au permettre que maman capable de kutani pour tout ça na paiement. Pour te ceux qui paient mes ala qui te tonga to kutana te. Si. Mi bali ya kitoko pe ya mbongo, bazana mapango pe na mituka. Biloko nyonso ase na moyo oyo. Lulengi moko pe na basi ya kitoko ba belle fille, ba belle femme, bazana ba mbongo na mapango pe na ba mituka. Biloko ya ase na moyo oyo. Mais ndenge tozo solo la boinga na mama kapashi, bango misusu bazana ba tombe de souvenirs. Misusu bazana kati ba morgue et misusu na tango yo santé tungisi bango bazana kati ya ba hôpitaux et ba misusu na minute oyo baza bisika ba guerre ezali mbumezo betama en désordre mais kolo opesinga makasi opesinga kimia pe ensemble na mama kapashi bible ezoloba esika ba yambi na kimia tika kimia amen okutani singa lisu na mama oyo alingaka nga mingi ayoki ba faux écho ba nouveau ba makambu ya ko konsela ngai dadi na hôpital dadi boye malobi te na keni mona meso aye ko mona nga pe un grand déjeuner zo beta na nga ba mapa na nga awa nyoso wana pona ko lakisa ba golwa ete eza na mo makambu ya mikie biso isito mesana tata le padre ko beta natiki miziki na ndeko nanga mwasi wana menace mabe obina sambela na bani ko sambela mabani osaba blague na kata kuye izana muka omoni nzambe peto solo la na eka to solo la e mo pe mo ko seka na puya ke kota e komela nga bambale bele na kati église to sambela bo jomo ngosko parler langue na ye wana façon so lobela ngo ezo segisa nga nzambe pas comprendre nga ke lobeli ya mutu wana ndi e ke mabe nde segisi mwana na ngai tata na tiki bakolo na saloboko na yo les amis de l'été ya kanda les amis de mama kapashi Gaza les amis awa eza pour le communauté eza pour meeting de wana na cheka dédicace bo un jour pe bakoko ya OK c'est bien amen oyebi yo forti kala makambo ba debele bazwaka spécial nga na minimizaka yango olga bazo beta buzo bala rena romelani bon yo linga na kendaka nde mona yo na mena la moitié moko à rouge mais natalité ti à rouge na sepeli na ngote lelo na mela na ngai moi jila liako otini na kati yo zana libumu te nga na problème ba via ba huile on oui ya ba mateka ba nini te na liaka ngo pe mpamba te et sali ke fufu na nga on a récupéré na tongo déboule et lala ezati l'état ba pelisa ko na beta déboule pour surtout pour la motema zo kende yo yebi faire to beta lobby fona que nous sala ba émission OK oyebi tant to sala no ba émission yo nanga to beta ke zakal ko arumba mais ça no ba émission muso yo kaka kuna o eseklata ka wana isa ba générique fona que no beta ba générique ya rapide mais dosé pe ba générique quand tu mabe oui. Parce que nous avons un solo. Effectivement. Nous avons affecté tout. Plutôt on a un petit peu de roi. Oui, au Pekisaka. Mais au Kokalisu ko Pekisanga te na forme de comment musika. Te na komi musika te mais na minute ba komi singa musika. Mama Kapashi d'abord lokola okotina ba caméra na yo problème ezate to solo la kaka po bino bozape ba tubuzaka na moi pe intérêt ya ba vie ozoluka ka vie ça nini ekota na pesi bandeko nyonso ozotala biso na Kapashi TV bambote ya winza bien organisé hein tika ma comme organisation wana tika ka bazo ngaka nde bazo ngaka muta malade ya mutu c'est tout tika maman madame na mais secret il y a des communicateurs et des communicateurs non ngaza communicateur ba goloa otema teka nini te tika biloko wana ya sa ba publicité zanga tina awa oyeto solo lobo elikamuni hein te loba makamu susu yaka na mona kamwa ke c'est mieux mais la maille hein maito ta maille OK je bomba madame ba ko yibe la soye pam bomba silia bomba silia ya
yo kandi bon ma mission de bazorate bon ba ngwa nakasi et le monde voyait du soyo vie dans les enseignements si vie à frère na yo les enseignements ça s'appelle école de formation mais ça moza muta kara au moins na ndao lengelo te na bi nzambe lité na nga yo satan mais intact yo kuto te sunga uzarandoki okutinga bonne santé te na moi dans le tourner oza muta kindote baby tata onana kela yo te menga ça lo bien pour la mon te mena ndela ebe faire bunda attendez na pegisi abunda lisuko na ngate abunda pona yemo ale la pena ngana osele musalaka anakini babi o da finga da jako baluka na bité na conseil ke lo kwale sa mate di mama kapasha na raison ngela yo na bit komekate batu nyonso bazobangela nga babi dadi poto waneze lokote kolongwa tenga na bi ndeko na ngai est-ce que boye bakate onga na zali mama kapasha oyebi tangu nazalaka wangila ezalaka na bapasteur ebele bana kobenga ngai cher tika babiloko wana tika biloko wana ozosala eza kitoko te mais na comprendre te bana na koma gaulois eza na basali ya nzambe bareligion nyonso ya mokili mobimba bakoma kotuna nga papa boni musala na yo naye kocomprendre ete na mboka oyo bafere baza bana nzambe jésus de niance le padre lokwama nazoloba mwa matière ezangi ebele nde naza kosejete mpo tika na yo kobanga te tika ba deuxième femme na kolengela mibali tika busoma tika biloko kino sela mona kolwezi kenda kabisa mibali kuna biloko ala ninyango mama kapashi il y a aussi des divertissements dans l'émission il me prend un dollar boss mama poto e bane ko zilangai yo so sentir la moté on sentir la moté na zola la te faire pena félicitations papa vous appelez ba communicateur nzoka tobangisa bango babanga kabiso. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Kapash Autiko Sokola apakola kama gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo ata bébé apakola mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka munoko na bango koma na mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa munoko te Rude Beauté ayebisi oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola nazo recommande bino bagame ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingami kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Marc Taba uti ko sala émission moko alobi boyi habité. Li pas bien, mo somo wa. On a ngaba li passer en face na ngai. Bo ila nga ngotende. Nga ngaba oyo. Tina longwa ana ya okune ko mama kasite. Na ba no memelo mapa. Et ça nga bien, surtout ba oyo. OK, vous a combien d'anda pour ça calculer DPDP à chacun. Bolenge la ba deuxième femme ma casse hein. Et mon nit. Et le quoi avec moi. De pour modèle okite la mungongo obote la nga wapi ouais mon coloto na go lamuka c'est olala na yango
te cham te seke wana bo komo sakana nga siko makabuni nano yeto solo na ngo kote bi kote do de konanga mwasi chose pour que te nga d'abord na remercier yo na ko comprendre na vie na musalo to sala ke na batu balinga biso pesa na batu balinga biso te Margot est na caméra mais acte sali et ça acte d'amour. Moi tu dans lengi lolo bina et naza no na moral. Lobo benginga makasi okomelinga makasi. Depuis que tu as oyebi makambo nga na mona na vie na yebisaka même bat na vana na bango na bi siko nde naza na moment ya bien. Soko lobo songisa nga na bomwana na ngai. Pas siko le kakutu visa. Ozolanda. Soko lingo songisa nga na bomwana na ngai. Na kolinga yango te. Yawa bosanisa nga bapasi na nga bomwana. Ndemone. Abosanisa nga souffrance abolenge o. Matuta. Tena nina te eloko moko wana yango na babio na loyembo. OK. Pona benga yo papa na senga numero na nani. Lia no bilialia. Na yebi yo. Obane makambo kolia o kalate. Laissez les mamans bagolo alia ka mingi. Yeyo. Alekina mama top na kolia. Bon maman top. Akolia ta 15 boule. Okusi. Ba modero wana nyo somo na bana miki. Okusi ya solo. Top bana munena kolia. Okusi. Wana mema bagolo. Azu visite. Te na eli makambo ala. Mama ka bash. Omoni place nga na wuta. Place nga na botama. Place nga na kolela. Na standing on na lelo. Bossa na déstabilisation. Et bossa na yango. OK. Ah c'est bien. Deux fois refoulement. Ça dit bande konanga effacer le tableau. Bolongo la barrière pensée wana. Mais na un message moko na ko lancer tangu concert ko betama. OK. Le 20 na le 21. Parce que ba Gaulois baza mobilisé. Maman Kapache. Biso ba loko. Yo pardon, permettez nga lona bete lota li solo. Mais bi ko linga no ba débat ote mais permettez ngai. Biso ba Gaulois na papa Hervé toza ba loko. Yé asa international. International et sopio hein. International et sopio parce que Marc ta kwa sali direct lobi alobi était musique ezala ki bongote. Même na tango akaliza ki guerre moko loyauté. Loyal batu bazo bunda dini manière maman. Omoni domaine na musique oyo ezaka ndenge moko nde batu baswanaka. Omonto to telema na babalabala tozo swana. Omona batu babimaka ebele na minute na mususu tango babimé ebele pe fasani ama eta voix. Eza ndengwana. Ngane na zabwe na kosa yote ba wangila bochango na mitema na bino so bokasa makambo to lobaka to lalaka na ngoti na mitema luvunu eza un simple guerre mokonza ba wangila nde azana motema mokoye okutinga na ndako no sani na solia na solia kola na bilobele ya batute tu refais l'équité maman na biboye Bible zoloba chaque chose a son temps. Nzamba za maître ya temps et ya circonstance. Et puis nga naza mwana ya pasteur de la foi. C'est naza na foi moko maman. Tu déplaces à montagne. Oui, ça dit pour mona nga na pasteur de la foi ninge to banda misala te, ninge to bandela théâtre te. Nga na uta na maboko ya papa na nga mais papa na nga uta na maboko ya mutu te. Yé asala théâtre dans l'église. Alala la muki alobi ete fois bana ko évangéliser na nzela ya théâtre. Na kati église aseni nzela. Alobi ete moni église ninge za boyi. Ninge to zalaka na programme ya chorale. Ninge to za na écodim ngai pe na nina kotisa na kota théâtre. Théâtre na biso ekota ndengwana. Botuna bako yebisa théâtre ekota ndengwana na 2020. 2020 mingi o chaka ye. Awa chaîne mususu ekota te. Awa chaîne mususu. Omoni pour mes amis des fois batu ba mona kapso le côté na guerre d'esprit, c'est ba guerre d'esprit artistique. Et puis il y a qui leadership. Mais na bon moto ceux qui na vandi bon habité c'est mon papa. Faut qu'on reconnaisse les temps na bon moi. Mère to sali boyé. Même na ba famille na biso na ko peso confiance. C'est ça. Ayebi makambo na zolo ba mon papa. OK. C'est-à-dire ngana uta na ba pasi ya ba degré ya mabe. Semi phaser.
mais naza na papa naza na maman. Tika bon. Semi phaser naza na papa naza na maman. C'est-à-dire ne naza boye le sodako na yebisa ko lisolo na bi de Kingasani à Gelem. Malgré ba guerre politique na bango ba ko ba bitumba ya ba politique ningi salaka mais ngana ko bomba témoignage été. C'est-à-dire ne naza boye maman, je suis nerf solide. Na voyager na ba délégation présidentielle. C'est-à-dire qu'on voyageait dans la délégation musicienne à yo tiengo bakal nana somo na yote. Et puis naza soutouké la té. Naza pe malandangombe té. Je soutiens Ferré d'une manière loyale, d'une manière artistique et d'une manière musicalement. Parce que moi j'aime la musique. Na linga musique mingi mais bangonde ba komi comme bangonde na ninga mabe. Eza soni sikoyo. Faut que comprendre le comme garçon de plus en plus au salé ma bien mais batu ba continuer toujours ko lingaye. Faire ça aimer na batu. Mo konta ba wangi lo bomi carrière na yo. Tika bo. Ozola na chance nzamba zwa lo kumuni. Oyebi ke soko ya ko kutanga ya ko lalo ngolo ba te dada di pongu ezaka ya susi ya poto. Na ouais. Nga comment te na no bengo na moni ozo no bien. Est-ce que muto vandi na yo ebi qualité na ngai? Tika bo. Te ndenge Omunde tozabwe somo ya avion ezaka na ndolo somo ya avion na Kingasani. Tika bo. Type K. Ozo comprendre? Oui. Batu ba yebi lisolo ya type K bazali. Ngana yebi pe lisolo ya avion ekwe na Kingasani. OK. Avion so ko ya biso to bandi ba mbangu, avion so ya ko ya. Mama Kapash, est-ce que millionnaire moko na kati avion na zalaki te? Azalaki. Azalaki. Maman c'est-à-dire au moni bateau bakenda ka ba voyage ya ba Congo na ya bandundu ata betelio li soloté o lobaka ki faux voyage. Ouais. Mutu nyosa mataka avion ezala matine international ezala matine national to banga ka ekaka. Oui. Aza mutu ya ba avion. Pour avion eza n'importe qui té. Ouais. C'est-à-dire maman Kapashi tango avion on ekweya na mona ba jeep na mona ba famille mbongo o bazuya bazo lela papa kei sans liloba. Papa Sololi na biso na tongo. Oui, c'est bien. Adidas Arena bazoli la fala ki dadi azala na ba programme à gestion des nuances le padre Akani Saki. Parce que on soit 54 visants na mboka oyo. O mema batu ya ba qualité nyonso na kati ya ndule na yo. Mais biso ba loko to tikala ko tiango ba qualité. Maman na zo biso makambo eza vrai. Okay. C'est-à-dire mboka na biso Congo bongisaka vina yo mboka kufi mboka za kufa sur tous les plans. Otie la faire le kwa bambanda na ye eza ba comédien mo boyambi ya bango ba sala ta ba comédien fi ata 50 fi zo kokate ata 5000 fi pambo zo kokate. Ça dit bokena bino ba comédien ba so visa. Mais ba communicateur a fait regola na orchestre ne ba zo visa et na zo ebisa bino lelo tia yango na mutu ngana soutenir ka faire pour na visa te tika bo communicateur na soutenir ka faire pour na voyage te bo tiango na mitu na bino bo ka sabo sala loko mo bo ka biso mitema passe bino moko nde bo lekisi ta na bino ya ko bebisa ba mbongo ya ko bebisa ba transport ya ko bebisa ba carburant baza ebele. Tiens même ba photo na bango ba miniature na bango ba wuti awa dernièrement awa ko kene ko sola na papa na biso Kaboul pona makambu ya ba soki ba niba bo misali su ba na double stade des martyrs bientôt ba ko bo misali su ba na double stade des martyrs oya bango ba so préparer ba kangi ba photo na ministre sport omoni ngo sala tem parti kaka photo a Daniel ke ezongi kaka photo a Muzeki Ndingwe ke ezongi kaka photo ya Ferregole ke ezongi photo a Gouffé le Gaulois photo a Virginie Manganga maman ezata ya mutu makasi balobi tozo finga te maman bango pe maman te maman eza na biso boza loyal moko loyal eza na wenge BCB jana na wenge mesome meso za na mote silisa maman na obakisa mususu eza na ngwana na ndako. Oye kito solo la, oye ko lukanga, maman, ningo mona ngabwe kangango tia na mutu na yo, je suis anti-tension, je suis anti-estomac. Oui. Tela ningo kutinga libundi. Na vie yo. Oh, maman Kapash, wana biloka miki ale ki sitana ya pamba. Na vie yo. Sikoyo to comprendre sikoyo motema ya moko na moko, na fonctionnement nango. Omoni ba bizale li mosusu, elakisaka pe identité ya mutu o mutu azali. To yeko comprendre na vie oyo.
bato azwa ana succès ana kombo siko ndenge wana succès ana kombo osala bato mabe boye Mama Kapage oyebi moto azaka na motema mabe soka aza ni eloko te akoba dosilisa bato na koboma poazo eloko mais yaza nango déjà siko na ete so comprendre lycée c'est mon lobby na komi on dit mabindima ndima me comprendre eloko tu vas comprendre oh c'est très bien oui tu as bien compris OK Boate zama chinchi gaga ekufélité mais aujourd'hui rapport à notre côté attention il faut jouer mystique il faut que la on pena très important éviter tension la vie non les sumungu atende ole ça va mapa Mama Kapashi tension eloko omoni mokili eza ndenge nini mi gérer parce que bientôt olinga te Mama Kapashi ndike roya atoko kisi 90 ans ndike roya atoko kisi 120 ans ndike roya ça ma belezo zero maman omoni na bo na gérer ta na ngai osoloni nazo sala pene fo ya ko gérer nzamba pesi ngai nzambe kuta mona ke modeli mwana azo komi protéger na baxelata 6 mois si le quoi ninga kufa na ekaka soki na jamais na baxelata 6 mois po ezana ba place mso ninga ke no kufa na mo accident oui mais kobanga no makambu e bateli yo pe oui eza bon o ebate Mama Kapashi na kati ya ba famille to botami na bango na ba entreprise donc ça c'est très bien c'est bien accueilli OK ndaba voyager langa te limisa ndeko nanga mwasi so yela faut kanisa ngati te na lakaki ono memeloni so na ke poto te so za pena muto kanga makamlo bama na baki ba string ya nanga na baki soki na komi na komelo biloko e mama ne naza boye naza na perte makasi onga na sali tikabo yani yango na relancer message moko pe bandeko nanga ba golwa botika ngai te bato mokili bakosi ngai dadi bakomi kobenga nga jika mikiliste o nyonso za nango na ndaku ese poli ebebi kaba boye kokaba uteki mutu kokaba na kabitina kaleson okomona nga mikolo nyonso lelo na lali na toji tito ada ndaku notika boye ndeko nanga no sabu so ba na lali boye nengo moni nga boye bilambesa te mama nakabaki nyonso na gondo akasi mama yango na senga demande pas bagolo te ba soutenir yo botika si faut pas soutenir yo mona ngana télévision na ekolela ko mo na ke bagolo botika ngai tozana moi 100 moi 200 si très important ba boakela nene bo ba jini tout ba sapatu tout o ngane na zaboye na nyana kende poto presinga pro azuya ko pesa nga bilambani na kulata na aéroport Tracy Paquete, on dirait. T'es dans le lobby Tracy Mbelenga, ya Claudine Yasuka, la mignonne, ma collègue Nabino Moussala. Si. Yo kenda, encore yo no kenda. Maman, nde naza boye. Maboko na makolo. Yo no sala. 1000 francs. C'est-à-dire, batou bané kozelanga Yunishi Banze, la fleur du jour, femme intelligente. Maman, est-ce que mon toque de potes sur comme ma bilamba sera yebanité? Yo atabandu. Ngana yo kana sunité ba yelanga ba chapeau na olata ka lisusuté. Oui, yelanga ba jini na olata. Maman, awezaki na solata na soteka. Business commercial. Nena boende kona bino bolwa nyoso ya soutenir Dadi ti Kinshasa vraiment nakabaki na ndenga mabe te mais na yebisa ki opeke nakabaki te okoko yebisa ngelo te parce que zalaki poto assuré mokonza ba wangila akomi lettre afundi biso oluzela ta baninga bakomata na immigration aboyi même na immigration yenda fundi biso na ambassade bo salini to finga ka bango ba double deux fois ya solo mais yo finga ngote te yo finga et ça ba guerre moko boye maman na regrette on dit que na za boye si ko na na ka sa kuna ngo place ba pesa ya mon ko fanda na réfléchir na lobi na sali constat papa il fait ba finga e mingi akipata beta kara mais on remarquer ko kangisa batu ko betisa batu ezaka pa mokonza ba wangila ko bomisa batu na bandule ezaka ça dit centre ya hospitalitaire ya mabe centre d'accueil ya mabe eza et pas mokonza ba wangila donc Kapage ko me boye bien te ngane na za boye na minute oyo
nzamba salanga grâce moko de plus en plus ma bezo komelanga ma yele zo bakisama de plus en plus pas ces zo komelanga ma casse zo sous ma casse ndena zabwe mama kapashi modeli na ko soutenir ferré tika bolongwa te ko sanga sonité pardon kanga dati a lelo c'est miena tika ne makama musique orchestre na ngai ya suka ko sela kutu nzambe te ko banda ba activité na ngai activité ni yo banda. C'est que yo boule nous ça là un jour dans fond l'église yo ya. Non ya go yo za na fois yo na l'église. Diagonesse. Na simba mabonza ti. Mbangu na kota mbongo. Yo za makama be mbongo Mama Kapashi. Dadi. C'est-à-dire kaka ninge ba bengi yo ndenge ba bengi nga makasi mais poto lingaka yo ba fantir ngo sala. Na kolongwa mama faut la mentile malamu est-ce que bike kolongwa golo na mintu ko za mama na shit na ngai te komekate yebisa so na longwe golo na okende wa pa lutumba parce que centre ya mokonza ba wangila mutasa ke loko abia zate mutasa ke loko abia zaka numéro 1 na bango et puis azape na chance cité na grâce ya ko soutenir ba l'équité azana défaut ya ngwana yango zo na ete mama na lobby autant les conseils offert à bete na akwate namona kyo ezalaki ko corriger berrer faire azo beta concert aza très à l'aise na podium attends ba musicien ta beta acoustique ko ça qui était pour être ba musicien na mutenazo na acoustique Mama Kapashi acoustique tale loko esalami tala na kati ko lia pona yo poto solo tale loko esalami na kati ya concert azongi sima bana ba ocha ba foka bana ba obwaka e ba cri et ça la succès mais ce qu'on a l'autre là l'orchestre wana moi na moko sala bana ni ba sala ka succès soit sala émission ça le succès mais nzembu chant succès za la gâté tikabwe au monde to ça no boy nyonso no sala mo ça d'une manière loyale OK pona yebi bango pe ba yebi ngai mais na kati motema na lala na panda na bango dadi ozomona mobali ya bolingo eme oyo kaka osala pena kombo tozana pona kosunga oyebe loko yo eloko ya salaka ya 54 visa na sala même émission musuna loba toyebi ete kokenda ngo pesa la pasi mais 54 visa eloko to regretta kaka musala o esengela ki basala nde yango te fa ko mbutalika so akende tika pe ba local ba kena ko sala ndeti biso tuzabona minute oyo ko bana ko reprocher ba communicateur na yo na ba biso obengi ebiso est totalité ya kanane ba o matisa normalement ba musique ya mutu na bango te normalement ale mbala moko yo fâché mbala moko allez ça t'a la mission moto kenda musika makasi dité te be mission musika ezali parce que musika eza tous les deux côtés bango pe ba kenda musika musika mama yo moni pena mutu ayebo na télévision abandi ko yebisa musicien moko a salité a mapeka solo a sokolaka te wana mutu ya kana bango azolo bana musicien o biso to lia même bambongo na to yebi na kombo hérité watanabe azupe suspension pe te visa yebisanga na entourage ya mokonza ba wangila mutu nini oya finga na kombo na ye azangisa ye photo azate c'est-à-dire soko lingo mona mokonza ba wangila rapidement soko lingo mona ye sans audience finga oui mais babi côté la bino pesa bon biso to stay mama bango ba finga ka babengaka eloko na kombo nango jamais komona nga na vandi boy kendo vérifier émission na ngai nga oyebi bien eloko biso moto lo ba na français so ekena lingala to lo baka ba sexe ba mama batu ya ba papa batu azana batu wana ba finga ka ba video ezali ozomona ngai eloko na vandi lelo oni na vandi boye mokonza ba wangila na musala na bande ko comprendre que ça ka musala tozo sala me comprendre que est-ce que niveau ya motema na yo pe niveau oyo memela kalikambo et ba kiselinga li sous sagesse ni intelligence et pe singa li sous boyebi ya koyeba kofa na bato mama Kapashi mokileze ya kokufa moto abenga ka mbangu te Kapashi tozana événement moko awa ipusana to solo la ba bêtise papa mbana o mekana ngai te Nena Zabo ba jaba tiki. Nena Zabo obi kenga mutasala kena kota makali za ganani. Eza comédien.
collègue ya fonction na ngai ne naza boye kobana na papa masumu bato wana nyonso ba président Lombe tutu kokasa te so cheka téléphone na litoyi bobenyi nga na yemba impossible na boyate faut na tester même si na moni numéro na yo parce que naza mwana yo botite nga no peut toza age mon côté tant yo so benga na likamofona mama na koma na ba mayele ya ba mayele le kima nyonso et puis so na moni ke likamo pesa cliente na otinda mutu so que c'est le ko kolia ezaka esenga présence tanga te pesa ngona maboko ya mutu oyela ngana nda nazana batinga ya kotinda faut faire attention mukile kufi et surtout dans ma place on va zora toyebi bakotela ka mutu lettre na makambo peut-être tokine ko bwaka ngunda na ambassade toke ko bwaka ngunda nde yo koloba okokota lettre ya ko bare ngunda na biso loba ete makambo alobi no seza ya lukuta mais bantu basali demande à visa mais yo ke ko casser demande à visa wana bon bango wana pe batinda ya ba kasa ki ondeni parce que yebi keze venemes en France. Ah, bon, c'est ça le problème. Ba kolabo baza partout. Mindele nyonso ba congolais baza kuna na kati. Ba congolais baza na kati. Ba congolais baza basala ba biloko wana. Baza ebele. So batalika o kapashula. Na boye ba ambassade pe na décourager na bino. Ezana ba congolais na kati. Nga na kena ngata bandundu na kena ngaba Congo eza kitoko. Mama soko za courager na Congo eza bien. Les bon biso to vanda. Ah bon baza kuna baza ndeni. Et puis les toza boye malgré bande ko na biso ba congolais ba libana mboka mais souci toujours za kozonga na mboka ntango oui on ne ba so c'est na makambo ebonga soki makambo ebonga ba koya combien de fois to sonné bo ke tu singalité na koyande ni tala mama kofi na omona makambo ekende lengité na solo na ba commandant eso na solo na ba tebele ba Roger le combattant ozomona na solo ba maître Chura Mboma nzela na yo tango ikokisa ba muta ocha ata muta kalpe va l'opposer nzamba yebile pourquoi oh mama Kapache tika bino mende kono pa ishoko ka regretta qui est abano be Aisha Okoko qualité te benga no mohala ende na bi muto na zakandoki falo tuna ye ça bien falo tuna nanu ye mama Aisha tango lité akanda a voyagé ka bokenda ka yopozaka na délégation ya initiative plus na mama alala ka na hotel ni na lali na hotel on a sa deuxième noir na lala na hotel wana ba bi noir ali bosse za la maître Gims na so biso maman eloko koko ngana yebi vinyoso ya mokili ya pasi ya bisengo ya présidence ya ba ministre ya ba gouverneur eza na nzoto yo osala ma sécurité n'importe kuno kuti mo bangi na sécurité te la moni omoni sécurité lenda okota ningi nini soko na carte de visite ozana audience te ça funga maman bilobela otolobaka et comme ça biso pe batu na mokili si mais yo pe gérer kandamte te eza siko nini tozo te maman il y a des koloba et des koloba biso tozana ba art de parler pe tozana ba art mais parler c'est-à-dire naza boye soki nazala ki muto na composer ka banzemu ngena composer banzemu wa danger composer dans le cadre composer dans moi lo arena te eloko arena Lito annoncer que tu fais libanda vraiment abete loko wana mboko yo Kapache to bima est-ce kota ki eloko wana tanto gangi ba konti ba yoka mboko yo ba konti ba yoka te to sala likama malonga c'est la carte comme malonga moko de bawangila mutakati ku okopone siko ba arme inspiration zo yaka même moment okopone ba arme ayo kata sukudra yo kata ngati so omoni ba mosi ba ba ko lobate asana ba communicateur ba sa puissante ba ko lobate ba ko défendre été ni ya mwana siko ayo ka passe makasi mais faut qu'on se fait ba gouvre les golottes consoler baronce te baza nerf solide baza nerf na yebite so bakuta na makamonga na kuta nango c'est ça na sali prison ya batu mwindu na sali pe prison ya mindeli to bima milili te 10 jours na prison makala to ke libanda to continue libanda yaka ndeko na ke yi makambo mabebi ye le wondo di poni die e kadibobo do wa povanga c'est-à-dire maman Kapache muto ko sa yo c'est ça on va la cour voilà sorcellerie ma casse c'est la cuisine panzi ndango na msusu mama ezaka ba technique ya musala biso ta pasodas nyoso yaka to bandango pe le lotel ta ko il fait que to ke neni yote fait que le bakituka kuna to bosa OK
Ok, laisse-moi. Pesa yeni wana kotisa. Ok, laisse-moi liboke. Biblek eyeli biso ba machine ya solo olinga mombongo oyebelo osala te Biblek eye ko faciliter bino en tout cas obengi na numéro auto ko afficher na avenue du commerce ba machine na biso ya bien zali Biblek ezoteka machine ya sucette ezoteka machine ya Alaska ezoteka machine ya glace ezoteka machine ya canne à sucre en tout cas pour na kozwa yango obengi numéro auto ko afficher wana et ça la bien bobenga ebele bosombi na part ya mama Kapache et ça abiso bien en tout cas na lingi bino mombongo yango wana. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozana's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozana's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozana's House. Bienvenue à Résidentiel Socel, votre option parfaite d'hébergement pendant vos séjours à Luanda. Par sa proximité, cet établissement spectaculaire vous permet de vous diriger rapidement vers les endroits les plus emblématiques et importants de la ville. Entouré d'une atmosphère luxueuse, privée et unique, Résidentiel Socel vous offre des installations et des services imbattables avec tout le confort nécessaire pour que votre voyage soit inégalable. Les confortables et spacieuses chambres, suites et appartements fournissent un sommeil doux et réparateur dans un espace familial, intime et paisible pour des séjours de rêve. Si vous souhaitez vous régaler en dégustant les meilleurs plats locaux et étrangers, notre restaurant, tenu par les meilleurs chefs, sait vous satisfaire. Grâce à notre bar installé dans un coin chic, où les soins est aussi bien mis sur l'atmosphère que sur ce qu'on y sert, vous pouvez vous détendre en toute sérénité. Venir en Angola sans passer par Résidentiel Socel serait dommage. Retrouvez Résidentiel Socel situé sur Golf 1, Kimbangu. Et dans un sapeur. Ah, c'est normal, c'est tout à fait. Ola takitoko poyoza multicolore. Faut pas si nous sommes au Kalocha li papa. Ayebite. Ngala kena ngombo. Biloko ndeza mikolo. Mikolo nde yango mona. That's what I can diaspora. Nakenda diaspora te me awa. Bino bate mikuse bolingi ba talent hein. Ngai na ye to linga biloko moko. Ok. Makasi. Félicitations. Merci. C'est très important. Mais bien habillé. Na somme pe chemise le wana nana. Wana ngo mais fala kolata. Non. Na late lo na bité oko. O mata mafuta. Ozolanda mama Kapache. Presque nyos to solo les amours tu makasi. Na chalo ta moi nini. Na chalo ta moi si jamuketi. Ti si geni ogocha. Nani akoki kozala motema mabe
nani akoki kozala motema mabe te et puis motema mabe ezani ok mo bourgeoisie te omoni nzambe ntango azopambola par place touti te tokotika na biso mokili nasala effort natikala mais waya nayebi te soki osalaka effort wana te osala effort otikala lisolo wana babetaka ya cercueil omona ngo te okomela ngo te lukuta lufunu tika moto nyonso oyebi nga sikoyo eloko elongola ngai ke nde naza boye nakoma mpena aire monga mosu na vandi nayebisi madame tobeta tour natala bapri ya bacercueil te wana nde te wana madame afashe oyebi le pourquoi oyebi émotion wana okende otala bapri oyebi pourquoi ezwaka ngai ezwaka nga mpo natalaka bagrand otali bafumu pakester otali bakabila le père otali bave chaka kongo bamisala basali otali bapapa lutumba otali batabulei oteli papa ale muloto asambeli nanu te nzembo ezobeta ya olobaka na seme memio na dimension mama Kapache nazala so nateli bato musu bakufi na oloba pene na yenga naza salite pas même un tiers na okoma te yo mona te mutu akufi bato bazolela eti bazolela nenini mutu oui ezara bongo bongwekeye Batu bazolela mutu ekei. Faut faire très attention. Naki na thème na yo rapide. Na moni thème to sala ngo deuxième bon. Te, o sa sa deuxième bon na lo engeti to kotaka. Sotikali to sala nga. Na comprendre batu baloka kanga yo babenda yeyo. Oh, quand il faut na rater ma poto. Maman. Ngate jo. Na yo comprendre que y a ne yo comprendre que ba fille ba karashika ba silate oza pena karashika na ngai mon karashika privé allo kangai et puis karashika za makasi bo continuer na masolo bo eloko limwe omoni obesa ndeko na moi si je vais oyebi ngo oh maman na teli ba film karashika ana telo mo anokata pe eye na moni on te to para biso ka libanda. Mais ça va, hein. Ça va. Côté au courant bien, ya okima au côté. Na bien, oh to comme on a suka boire ma banga, to banda sou mususu. Te salinga sengo pe de boko ke no pete e pa na ngai. Ko ke no pe pa na ngai, quelque fois les malheurs est bon. Les malheurs est bon. Poto. Bon et saloni. OK, karas. Elongi na ngana de ko ma poto. Ata bakangi biso kuna passe ba batiga biso. On a déjà jika. Oui, na jika refoulé. Yo de okenda kutu. Oyebi dande ezala. O mataba air na biboye. Mais o bombela nga oyebi me bazongisa kio. O bombela nga poto wana. Yo kana ebisa yo. Yango tungo na noka saka o bombeli nga. Bongo moko na ngaki na zonga na ngo impossible. Makasi. Mais ça ka. To lakisa ba wangila ke bokuti poto muto ya sombi ata vélo azate. Ya solo wana. Oui, maman. Basombi te. Ya kanampiaka. Solo. Mais musala bango ba sala bana ba via bien te. Vérité. Bongo ndeko na biso ya munoko supu alongwe pona nini? Alongwe d'abord premièrement bazwaka espace moi na biso na mbazi soki mbazi. Azwaka nanu espace a koyemba bien te. Pemi na tata na ye. Ya mibale a dévoiler secret moko alobi ete alongwe pona nini mon continent bango ya bawangila envie ya kamungo afere ndaki na ko créer autotune. Me bango pe te. Comme ha olongwe OK faut beta ndika. Dadi. Maman. Na biboye. Moi lo ba ete tanza kuna kwa. Akolo ba te pona ko protéger ka musala. Ndeko na ngwebe loko elongwe lisi. Est-ce que bi mu maison me repentana na momani. Na double zénithite. Après qu'on mette ma double zénith ba concert à minene moi na bana mai ba moni clarté de ba longwe papa nyonso wana ba de maman na kaiso pasteur John T maman oyebi concert nyonso ba cheli makelele $80 à chacun okosi atabalinga batu te zelo mona double Adidas arene beta oyo kasiko salaire nga na kozo apena proclamer te yo ye mo faire ba pesa ka ba ba bolwa tous à la concentrer.
nga père na bino babi boye motei ateyaka bato liwa bawangila bozongisa fere na mitema bagolwa nga mpe nazongisi bino na motema bobima ekuta ata mokie te boza mpenza nani te bango balongwaka na motema bawangila balongwa bato baza na motema bagolwa ningena lobele omwa kitoko kimisi ngai ni masolo balobaka boye motei oyo ateyaka bato makambo nyonso elekaka na mokili soki ekomeli ye fo alakisa bato kaza motei biso toteyaka bato voyage toteyaka bato liwa toteyaka bato boye bamona sikoyo neti banzambe mama kapashi akufelaki na ye na te ye mama kapashi ale sikoyo ntango sikoyo ye koteya nganga na olela na okola mabele dadi tika biloko te mama kapashi oyebi mpasi esala ngai te wana esopa yo oyo olendisanga so bapimeninga kuna esanga ni mama zala toujours makasi oui olendisanga ta ba 3 fois ndeko nanga mwasi nga pepe na nga na mona kwa mbanda na mama oyebi nyonso ya Kongo enyokola ngai nchik enyokola nga elamba enyokola nga siko bolingo biloko wana nyonso na loba ngani siko na konyokola yango sala bongo ezala bien kale ezalaki soko oki dadi alango ameli seke eza masanga ntsamba onomela pe naka te nazopesa kaka exemple te na tuni na biboyi soko oki dadi ameli seke eza bamasanga ya bambongo mokie bwaka lelo na ndako soki nayambi mopaya nakofongolelo champagne fona nyokola biloko nena za boye mama fona nyokola elamba fona nyokola mituka ozo comprendre ozo mona nena za boye na za pe mutu biloko ebele nyokola nga na kolia oyo kaka kolia oyo nyokola ngai mutu zo nyoko mapwa lia mutu zo nyoko mapwa lata mutu zo nyoko mapwa sokola oyebi pourquoi na nazolo bakeko nyoko mapona sokola peut-être yo yebi yango te bakantine na mulongo zela yebi mape yosani obima toza cop mais lelo je suis quand même sur la lobby que er nyoso na bina sokola sokola ozomona er nyoso na bina lala na olala oui elo nyoso ngolia boni ngulu à côté kuna ndeko nanga vanda lisu makasi kolia na kolia c'est to kele kuna te lo côté kena ndenge na yo na bimana mwasa mutu te mwasa mutu ko bimana obala mutu te ndeko nanga mwasi to retenir boye mama boro tiango pena na temps fort to retenir ba gauloise tous à la nerf solide lobby za premier jour papa il va kobeta akobanda ye moko lobby na premier jour na deuxième jour ndebe invité bakoya bakola boza la mobiliser boza concentrer mama de na moni de délégation à délégation o bakiti ya Luanda ya Afrique du Sud bakiti kuna ezopesa kitoko makasi yango bagolwa bobosana te bagolwa pardon na nina senga bino eloko yo tangu Kofi Olomide bakotelema na faire bola Jésus de Nias tangu bakotelema na podium nzembo ya liboso bosenga bango nzembo ya Sylvie wo eza chant préféré na ngai Sylvie wo soki Sylvie wo esengi ale bosenga siko nzembo ya Diabolos lokwa nga na raté siko yo poto bosenga nzembo ya Diabolos kama mama na obimisa nyonso mikolo yo nena bwe mafuta malobe matinga yi bona tan koma mutu awa namekata mwa générique mokie te bagolwa nzembo ya Diabolos ezanga te diabol aza pena Diabolos yango na comprendre ete pas mama kapashi biloko ebele so le kana mboko bino botala ngana liso bomoto so tala ngana liso muli oyebi ke ngai prison na ngeza ka kande za ka sacrifice oui mama ngaba lianga na concert afiki na ngana kende lipa mante ko fende mais nzamba za munene na somba baliwa ya bato ebele mokonza ba wangila za très bizarre très compliqué c'est-à-dire so petanga mika alia yo kelo mawate po ya privilège ka alia mutu po album esimba c'est-à-dire tobeta babiloko o ezana to tsika yango na ba programme ya archivage. Comment on dit c'est comme ça? Na ba archive na biso. Bozo beta babiloko makio na bobeti lelo lobe bungi. Dans l'affaire local banda alansaka date na ya le 20 na le 21 et ningisi monde atepe ningisi mokimobimba. Bosolo na politique. Est-ce que oya penza pa na biso na nenga solo to na nenga lokuta parce que yo bo solo za mutu investigation tant que yo za wana ngana ko rater visa te tika nga kuna rata na misu na ye na kenda ku te papaka
Ya, linzanza na linzanza. Linzanze. Azoyoka, il y a délégation. Maman, naebisaki déjà faire dès le début. Naya koluka poto te pa na yo. Toko sale la yo awa. Te making service bet ça ta tourner. Na boye loko na wana. Na posa be égyptien te. Yo za posa banani. Ba belge ka. Ngai mboka tu ya Afrique c'est tamboli. Fox américain. Amérique, Canada, Europe, wana na confirmé aux meilleures agences. Pour la moni ba agence à Canada. Mais bo bandaka mutu Dubai, tikanga mo no sala Dubai na ngai, na yebi ko senga ngo en ligne. Tikanga na yebi ko sala Mexique et nini Mexique te na yebi ko sala nini mboko lobi ko nini. Mais kendi makasi mutata o apeso biso fedena. Difficulté au sol en Égypte pour congolais kuna zate. Eza problème te to koma. Boyo kendaka na Hollanda. So na kena vérifier. So ça va. Obenyinga na lando. Et ça le bien. Nzambala o pena na ninya ba pharaon. Ngai nazo luka place ni na kino côté la retraite pour na concert à lobby. O sali kutu bien ngo yebo et tout ça la mo émission. Ah OK, quand ta retraite. Merci à Didier Chombo Petit Jésus, merci à Patient Ilolo Karambongo éternel. Merci na Oyabiso Mohamed Moleka, les seigneurs de la ville, ya Charity Moleka. Merci na papa possible, leader à Mboka, Redi Boyoko, Chris Ramsès, les jeunes producteurs. Merci na Fondation Mouchi, Trésor Mouchi, Yannick Ekini à Rombox. Merci na les jeunes millionnaires Snoop Dogg, Tata Pambola yo, Boza et Belé Bokota la biso. Ngape na souhaité bino ba bon courage. Boza la makasi, ba délégation c'est Kendaki lobby, ndenge zala kaka merci. Mbote na mobile Tantine na biso Fanny Tshisekedi comment on est là? Ah David Mangaya non kamwe David ya David Mangaya ya batu misusu katoni ya David sanga na raté visa te Congo ezaka Congo te mais est-ce que benga ya David Mangaya te ya David ebeke tozoya t'es pas vraiment très gentil na mona na musika ah mutu na liana no teme ba ba benendeska da ba garde moi comme ça chamusapi boya ah ça bongo nga ko kama mbora te tika na oli orate bien yona nga yo te so ya David so na mona na chabongo siko so po ningo mate mafuto sananga Mangaya David Mangaya ozayanga Fanny Chi te ya David Mangaya fa lokole lokoko amuna yo mungwana lena Mangaya ngai elengi gu David basusi nanga nga Fanny Chi na kovanda na ye à l'infini ya David Madame Fanny Tshisekedi vraiment papa David Mangaya na rate visa na mboko bino boza vivant Comment vous pouvez la tête en bête à l'Isoloni? Voilà, papa David a fait l'angani Mangaya. C'est ça. Maman Fanny Tshisekedi de c'est l'angani. C'est ça. Tombe à l'Isolo. Et ça, bilo mususu. Tombe à l'Isolo. Na côté na l'Isolo. L'Isolo David Mangaya. David Fanny Boabité. Ya David Keza. Sarena. Na makasi ya David Mangaya. Fanny Tshisekedi. Mangaya kwa isanga mayanga amuna yo bungana liana Mangaya ngai elengi gu siko bitu na nini mwasko na komo santinga de David yene Fanny Chi poni boyeko oui bike faire pas bobo ça comment monter Fanny Chi ça dit Tshisekedi makatika Chi te mais David Mangaya yo kio asola te asola tika cheli suba kotana matoi te jamais jamais na yoka na mambwana te ngape na yoka na ngai na makambo bato bakatela rabat be strefo bo baza batama e mambo bele bakata koto batinde ya David oui et ça la bien makasi et ça la bien biso beto za pela bato balongola bon to bimisa be monsieur tendeti na sutuke lipoto to suka wana to kutana mikoleza yo yebi kengana yo jamais to sutuke la poto oye bien honte oye bien honte Alexa Bagé Belé makasi mambo tazawana tika mambo wana te eza d'une manière travail c'est la comédie restreinte bye Capage TV Capage TV